Là, dans la bakonza, beaucoup mon premier. Kala penza. Tant qu'on est dit pas district. Non, c'est un sportif. Bien que du côté qui est, c'est un sportif. Comment ça s'acharner? Oh, des bâtiments qui sont pas ça n'a pas ça fait au fond du tour avec un autre du tour. Ici. De mauvaise foi. Wana maloba lokuta proposa organisation. Eza na ba inondation ya kakuna ezo boucher ba caniveau. Koto on a des bonhommes toza na inondation. Boko osala idée ya kobimisa ba caniveau wana botindela ka biso koto yo pezi paka pe inondation po biso pe to meka ko vivre. Bon, des bonhommes, d'abord par rapport à l'insécurité dans la carte des bonhommes, puisqu'il y a un groupe créé, une personne de Moutouma, comme Kolomabele. Kolomabele a commis quoi attribuer ma belle pas à Batou, comme on va pas on a oh, bah terrain on est allé terrain mon maracagé. Et la place où on va tomber. Donc il y a des centres ça là qui les ro, na benga pe commandant Siate, ma major Azana, qui na la police na ANR pour te tout tambola tout ça l'état des liens. Comment yo Moutouma va occuper Batuma pam. Et puis tu regardes la vérité na bureau moko il y a Souciat Bachakiwana, tout ce qui rapport de place, il y a commandant de district qui ont été vérifiés. Non, maman major, si réellement ça existe, tout le monde peut examiner. Il y a un maman major a aussi les forces qui ont été en ordre. Il y a 7 à ma tête, pour te mousala et ça la mamaramu. Donc vous remarquez, tout au long il y a maï. Il y a 10 mètres, puisqu'à 10 mètres, il y a lit. Il y a la rivière Njili, il y a ordre. Et pas si c'est tout qui a créé la 4e rue, commandant Zawana, tu peux essayer ordre. Que Moutou avec le Tchasunda Kunaye, Pemeni Wanate. Oya Kuchanda Kuana Tokokangaya, Kufuta Baman libellé na Boloko, dans l'état, et puis à Kokota Boloko. Puisque ma petite bazo Tchana Pemena Maï, ils ont polié Maï Njili. Maï Yangana Tomelaga, Toboy Batuba Poussa na Pemeni Yana ya Ebali. Est-ce que Batouana, Baïba Vina Bango, ils ont un danger pour ils ont battu sous souper, Bakena Raboué, Nabamaï Karabou. De éviter, est-ce que nous pouvons pas goûter Maï, est-ce que Azoé Bakevine a l'obé aux Andrés? Population, oui, population à Bissau, même aux autres qui sont là. Ce qui est quoi, le président de la République a été élection du Cameroun.
neti nzembe koma mama Denis yo tele chez likambo mais tango bazo pekisa yo ko tonga pembe na mai te ozo yokati danger za permanent surtout que pour ça l'itinérance au lelo pour te bige mbula déjà c'est bandi on te ko mobiliser bango balongwa pembe ni mai muta tonga pembe na mai te pour danger za mbula mso c'est bana mbula uta Congo central tango mai na ngwe yangwana to te ko bango danger za permanent muto atonga na te pas à la pembe ni wana te yango tomoni ovuzi yango pona vina bango ezala pe bien to longoli pona intérêt na bango les intérêts na bango so baso ebati yo mutu ozo chanda ku likolo matiti tango mbula makasha isa na yo na bana na matiti bokei yango ndaki en tant qu'autorité municipale j'étais obligé à kolongola on a longoli yango nyonso wana pour bazonga liso esika wana te. Bana ebele baza ba victime na kati ya quartier oyo tozala bana mususu toyebi bango te tosengi batila biso susi ate awa so batili biso susi ate awa tobiki mama tozala kokufa batila biso susi ate awa so batili biso susi ate awa okomona biso neti biso toyoki masasi tension ekanginga nake hôpital 3 jours na bimi nakufina nini orke naza bana baza ba victime mama tosengi yo salela biso a faveur oza mama bana ebele oza mama bana ebele tila biso société awa so tila biso société awa tokobika toza kokufa pe toza viva batolo tobuki na tokona batima kupeto abukana oh mais l'autre chose qui n'était oh Voilà, ok. Bonne manière. Voilà, c'est là, entrée dans la monnaie pour la population. Voilà. C'est ça. créer sous un sécurité. Il faut que ça va juste pour la liaison normale. Bien. La voyage, on a chef de quartier et Bani. Sur la CDC, hors de pays, on dit que vous avez pas. Et ça m'a pas été à la
J'ai dit 14 heures. Continue déjà. Voilà, c'est une chose.
Ah non, ça non. Yo ça là yo. Naga nango te na ifta ki yo ko na so ko tika bilo ko ko bo ba bo ni ga na on a travaillé Voilà, ici au Tokotambola, nous allons à Mokotia Babélé. Ok, bango nyonso esengi ko. Bango nyonso po basipeko koyeba te. Soki bazilo gouverneur apesi makanisa bien oyo akoti sika asololi na mokonzi ya mabele molobeli ya komine molobeli ya bourgmestre kayo naza na mutuka matete boyebi ngai molobeli tolingi botos na makanisi ya viza mokonzi oye kobwaka na prince oyo bapinga komina Otala Congo projet azali ozi Congo bobongisi ekosepelisa Ah, Zali. Não,
Dans la maison. Deux maisons. Voilà. Bata moto, kina msabra nende. Dozo na ba. Ha? Timola yokanano mutina mutali bosalo pango na ye otimoli olongoli salite po maye kule mala bino kozela kaka tim kolo botinde la bino tracteur makana tongo nyonso nazobongisa na tongo nyonso liboso na nga nyonso batu nyonso balabalo bayebi nabongisa ka tongo nyonso nazozela kaka terrasse esalama malamu ebonga penza ezipaka komisa misale bani bazosala chaque balabala bazosala bakani bandi kosala papa na nga seke
Baza ma problème alors. Tata moi ça za ma problème. La téléphone. Comment va créer sous cette grave? Comment bureau de l'eau? Comme commandant. Nous avons eu l'occasion de vous adresser plusieurs correspondances, notamment en ce qui concerne la salubrité et l'insécurité. Tego, Junior Mutombo, qui a déjà passé ici. Votre passage, c'est encore une occasion de pouvoir nous aider à ce que le problème... Ce qui est bien, c'est dans cette cité, le métier. Je viens première à 6e rue et de l'autre côté là-bas. C'est là que vous avez vu la présence de Pas le problème des fous. D'abord, le grand problème, c'est ça. Puisque bien pour moi, la gravité, il y a les experts qui sont venus ici. Peut-être il y a. Ah bah, Otamabele, Mokotamabila, moi c'est. Ben, pour mettre ma bosse à la ici. Pour Adam Marie, Patika. Non, c'est pour moi. Je tenais maintenant. Pour le cas Bandila. Na bakongo tomona wana batika kuti baboya bakosepela mpe bakosala nini bozali po bana de bonhomme bozali azali voilà nga naza chef de rue. Il y a 7e ou 8e rue, dans le quartier Maziba. Awa, tout ça, la frontière, il y a 2 quartiers. Nous avons un problème. Bah, ils montent à la balle. Mais il s'est fait que les Okende Tina Babalabala rigolent tout au Ebanay qu'on protéger, au Ebanay qu'on atténuer ampleur. Il y a une inondation et comme il bouché. Et comme il bouché. Ce que nous avons craindre, tant qu'on va mboula miner Nekoya. À partir de 11e,
5 heures. 5 heures na o makana ye. Koko. Tu vois, bateau nyonso. Numéro 1, oyo matete, ofesa mokonzi ya mboka, ofesa gouverneur, ofesa bakonzi. Mais oh non, c'est pour la protection rivière, un service environnement, ça ne rien. tozali ba maman âgée la maman eza identité na yedi baoyo bazali enquête malheureusement bakei na mort bango nde bato basengelaki